King France Télévision, 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 King France. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, chaîne Yaba Diaspora, chaîne Yaba Congolais, vous êtes nombreux, vous êtes partout, vous êtes en train de nous suivre. Laissez-vous bercer sur www.King France Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission. Micro ya peuple, micro ya peuple les émissions, tout sur la ramamagnon sur l'actualité, tout sur la congolais, tout sur l'actualité, tout les calambo qu'on a vu au Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup parce que la fidélité la bino bandeko beaucoup kota bo s'abonner des sengo ou appeler ça que to améliorer. Moussa na biso ba on ba ko kota ba ko bimane to comprendre comment ko to bimika bo s'abonner na chaîne na biso Mobimba parce que tout sur la cam moment actualité, la musique, l'actualité, il va me belé ou les caca, n'ambo na biso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qui met en colo, il y a la mabota mabino zul bakou à l'émission na biso la carte King France Télévision, puis s'abonner la chaîne na biso Kimia et il y a la mabota mabino ba merveille na bino ba jeune Noël parce que tout ça déjà na décembre dans calamité mbota ma colo Yesu décembre ngoyo le 25 déjà. Donc on a tenu ba merveille ba bonne année na bino na bandako partout place bozali mesdames mesdemoiselles et messieurs zamo na mboka Yannick Wenge mototo na kibonzambe na kapoto sur l'actualité ya mboka na biso lelo to beta basolo musique ka ndenge ezalaka mesdames mesdemoiselles et messieurs tout le monde qui Fabregas azaki na concert na Lyon amenez-moi quelques musiciens ndenge ezalaka ka mesdames mesdemoiselles et messieurs yango nde to solo ngo parce que n'avait pas ya Fabregas na Lyon to moni ba danseuse na ye Bakimi. Tu dois comprendre que nous n'avons pas de musiciens à Bissau. Mais ça fait malamu, nous avons beaucoup de Sarah Poto. Au début, nous avons fait un concert, mais nous avons mis des musiciens pour nous faire Bakima. Par exemple, à BT. Nous avons combattu sur le téléma pour nous les bétatés. Nous avons combattu la raison parce que Mboko la biso za ko avancer bien té. Rien ne change au Congo. Pas si eza toujours na Congo. Maman mabe kili ki les ara na Congo. Congo la ko souffrir. Alors biso toza libanda ya moni kanda ekota makasa ba combattant. To ko dépenser mongo chaque fin de mois ko tinde la famille na Congo. Bato ba ko sala salaire malunga te. Baza ko sala ba ko zo salaire te. Na bino boya ko beta ba musique libanda ya mboka. Na pesi ba komata raison ya makasi par rapport ya ne ba lelo ya pekisa musique. Fabriquer fa yo na fu d'ici da obeti concert normal. Le to moni kofi o mide yo wana ke na arena ya Kigali abeti concert na ça va mda pekisi ete pour combattre zate bana poto bazana ba combattant et faki ba solo là na ba musicien s'il faut concert ezonga concert ezonga soki ba solo lité concert ezonga te alors ba musicien boti o cha ba teti na ke obeta na Zenith na ke obeta na nini na ke beta combattant za na kanda to boite to le baike combattant lelo ko sala combat et combien ki muta abe am ki muta abete parce que mboka na biso zo ke malamu te Vital Kamerhe ba condamné 20 ans de prison asali ka 2 abimi banda yo kasi combattant lelo wana ko sepela muta bi mbongo ebele ya mboka ba millions de dollars ba sakai na mbongo na biso ya mboka ba jeep ba sombi ba biloko moko belé. Mais le lot moni aza libanda ya mboka Congolais ni na osepela ngo azaka libanda ya Congo oyo famille ezo souffrir na Congo kuna komona Vital Kamerhe aza libanda. Je pense pas que les combattants aza d'accord nango mesdames et messieurs. Alors bilo ba musicien bo sala lo moko pona mboka bo yemba eloko moko pona mboka impère ba yembi nini to salite komba problème. Basa sere banze muna bango balega na justice o basala bekomba bango belé mesdames mesdemoiselles et messieurs. Mboka wana za mboka ba Congolais.
Vital pardon Fabregas ba danseuse ba kimie na poto pour la teti na ye ba danseuse kutu ya kala o ya travailler na bango o ya banda na bango na pasi o ba niata ata poto te ati bango kena o ya sika pe ba kimie. Mesdames et messieurs, o ya sika ya memi abike no ba danseuse na nga malonga bango ba kimi ya poto muto ko voir na passe na Congo kolia ya pasi répertoire ya kalata musuma kolo to na transport et puis na ngonga oyo ba kombata ba koboya komba okepe na bango ba beta concert pe raté oza sire ke ba kozonga. Lelo Fabregas a koleka na réseaux sociaux kolelaka bobongisa na ba combattant pour nous les gens parce que les habitants ne vont pas la perte ba crédibilité na bino aussi na ambassade bokanga passeport te olala na musicien wana te tant ko voyager na musicien okima yo eza malamu kutu pour nga parce que tant bo ba congolais bo ke na mon poto ba tikala kuna ba congolais ba bima mboka parce que pas c'est qui na Congo trop au memi batu na poto 5 personnes ba kimi so vous ba kimi na fui décide awa même de soir ba musicien na ba tourmenta ba musicien ba tika la part ba kimi si dans 16 mois za akawa a fui décide ba musicien ba yeba okima bongo poto botika no kiteti ya kosala fort kobeta na Zénith kobeta na poto parce que ba congolais ba combattant ba déterminé quel concert kobeta mate parce que au Congo rien ne change de la loi continuité à Kabila ezara wana botika la bino ko bimisa bana batu boka la bona Congo parce que bino moko bo aussi sa crédibilité non comme selon la combattant yeba neni mambo za la po bozongela ndu ya normal ce qui s'agit ko vanda kobeta na Congo kuna. Mesdames, demoiselles et messieurs, mais quand même, tout le monde, le décembre, le 13, Kofi faisons la justice française, Akende, Kosamba, continuité na yeba, okate la ceux qui liberté, ceux qui ba okanga Kofi au milieu to éviter. Dossier à viol. Ils ont la mingi dans quelques jours, Kofi a la poto pour se présenter. Na bakisation ya ba viol basengaki bafungaki combattant lelo za na kanda na ye ko solola parce que aux émissions à peuple to solola mamambo na biso na ye ko talisa kanda ba combattant lelo tozaki na Noël Makolo alobi yani wenge fona panza kanda ezali tala Vital Kamerhe bimi bakatela 20 ans de prison asali 2 ans. Pas même à 5 ans, les gens liban na bonbon à mboko zapi. Azana ba combattant na kanda. C'est comme si ah na Johannesburg combat pelinge zonga. Mesdames, demoiselles et messieurs. Les a passé comment na makambo ko lega na mboko na biso Congo. Alors ba musicien to tikana teti concert et rozonga ti na poto a minute oyo. Faut moka et bonga. Boya nous en Afrique du Sud bobeta un concert normal. Ba Kenya bokene ba moka bo ba Turquie bobeta nous un concert. Mais poto le peuple congolais ba combattant ba déterminé que concert et kobeta maté mesdames demoiselles et messieurs. Ba danseuse ya Fabregas tout la mwisi ya zaza. Ba bengani neni nyo zonga te ngana zonga te ndu le pe simbité position. Tout la mousse ya zaza. Si on continue à comme ma musicien na bino na poto, crédibilité na bino aussi là. Parce que ba combattant va déterminer que concert et rozon ana na mitch oté. Mesdames, demoiselles et messieurs. Bo bata la mbongo na bino vanda beta na koko, beti concert na Kinshasa ba oya. Beti riti otana ba na concert. Ah, la Afrique du Sud, nous avons un concert, je crois, samedi. Et après, avant un concert, nous sommes sur la Kinshasa, na Fikine.
C'est ça pour moi, on a compris que non, combattant, tu as la balance, on a tous zénith, les symbati. Comprenant que combattant, a déterminé. Alors, on a fouillé d'ici, la bêtise est normale. Mais c'est bon, on a fouillé d'ici, les autres, la bino. A fouillé d'ici, les autres, la bino, on a bête, un concert, normal, au bête, un concert normal. On va comprendre que quand on a combattant, ça l'en haut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais quand le peuple est rapporté sur la mambo, on a biso. Tout ça partout, tout ça dans la couleur politique, tu n'es pas musicien, tu es panza moutounios tout. Ça me tue tout bon, puis les bazar qui a un petit concert. Place tout ça qui est mission. Tout ça qui est point de presse dans le son. Je vais mettre à la place où on a mouké. Concert de Betami. Bon, écoute, il y a parce que la place à restaurant. Donc, quand il y a un bêta, dans la salle au miel de soi Betaki. Donc, on va te féliciter. Ma bêti wanate, ma bêti la place, il y a restaurant. Donc, on va venir bakoya. Oye bêta pe place à mon nez, ça va bien. Mais de ça fongoli concert dans la salle dans Mboko. Oye bêta concert dans la salle à mon nez. Vous avez quitté au Makassi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Vous avez belé. Quand la news à Congo, mission à Congolais pour la Congolais. Vous avez belé le monde entier. Quand la biso. Kimia et Yesu Christ Masia Ingila Mabota. Mabizamo na mboka. Yannick Wenge na kati émission micro. Ya peuple. Tout cela ma mboka na biso. Kimia ya Kolo Ingila. Mabota mabine. Team France Télévision. 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 Team